c'est le jour de la Saint-Valentin. Je dédie ça à tous les fanatiques. Là où vous êtes partout dans le monde. C'est votre star préféré Weranson qui vous aime bien, qui vous aime beaucoup. Tongwetana, Tongwema, Kamboma, Mima, Saint-Valentin, fait 2 ans. Okomi komoya, obima na poli, makana mutema. Maina lula seyo, ejele chakikita. Amupena sana, mupenzi wangu. J'étais bébé, Maman Chantal Matabiso. Tongo etana, tongo ya makambo mame. Saint-Valentin fait 2 ans, okomi koboya, kobima na olingaka na motema. Ngai nalula seyo, ejene chakikita. Nakupenda sana, mupenzi wangu ma. J'étais bébé, Maman Chantal Matabiso. Chéri mokolo kitoko ngwe, ukomisa yango ngai te. Ata bobengi ngai ndumba, kindumalanga na mobali moko. Yende papa bana na ngai, oyo natchaka motema. Ekila na nzoto na ngai eza te, mpona yo mame. Nyonso lingo sale, soki olingo betaba, soki olingo simbe. Abolingo no mama, soki omemanga wapi, nazawa yo emame. Basusu batuli lelo, nga na sano ya ngai. Asimbaka nga na loboko, asimbaka nga partout. Musana pembeni nga nazwa motono mama. Nakelela bilei tombongo, bana molingo te. Émission kitoko na mokili, ezalaka te o. Kisi ya bolingo mama, ezalaka te. Etumu na ngai ya kitoko, bachanganga na yo. Zanga moko, ata mvula mbotama. Swano ngai yeye mama, swano ngai o. Swano ngai ye chérie, swano ngai ye. Chérie na manaluli o. Oza kitoko mama, soki kaka mponanga. Oleki base nyonso ya mokili, mpona soirée ya lelo. Namema yo wapima, mpona Saint-Valentin. Nasalela yo nini ye, ndenge nalula yo mapaster. Nazokoka te, mama yeye, mama. Amen, amen. Merci, merci. Eloka onga na ngina loba. Azela, ozwa question ya fanatique wazaki na poza poser question banda kala. Na banda Okay. mais tozwa ye Claude Nengala Weranson Australia. Ya Claude Nengala Weranson Australia. Ouais, ya Jonas Holanda. Bonsoir, ya Jonas, bonsoir ingénieur, bonsoir na basinyo so Holanda biso de partout quoi. Bonsoir papa, isika ozali na Australia kuna bonsoir na yo. Ouais. Merci. Question je pense que Jonas déjà répondre à Babylon Msuna Boulaka, mais il faut je ne sais pas ce qu'il y a qui a Kota Live. Question na yeba. Pour de la forêt comme on a Noël Ngama Makanda. Ouais, non, c'est-à-dire Noël. Maintenant, sur Noël, on a Weranson. Et où t'as wapi? Azon pas moutou soit qui m'oka boula. Très par exemple, t'as ba stratégie. Donc, rien que ça. Ma question, on a m'sou de ya Jonas, c'est à répondre. Donc, avant d'en c'était la force pour nager la réponse déjà, mais oh, au cas où on a eu sur Noël, on a Weranson. Et où t'as wapi? Merci. Jonas, ça vaut répondre à la question, on a NPCO. Wana kudu yemo pe asiprendre ngai Claude Nengala, merci beaucoup l'administrateur na kati ya Weranson Australia chez Jaguar Dominique. L'administrateur na biso ya Weranson Australia na pesi bino bambote ebele, toza na Jérémy Cosmas, tozali na Pichumbangi, toza na Johnny Milongi, toza na Pepe Kazial. En tout cas, Australia eko ya te bambote na bino kwa. Question wana eza surprise. Parce que question wana tout le monde a posé question wana te ya Jonas, question mo makasi ya osana te. En tout cas
napesa bato baolanda biso na kati ya Facebook mbote Musa Isengi, Pasteur Jobo Mwale, Chance Lemba, Bouze Lumbo, Kingana, Edi Kaembe, les génies du christianisme. Donc bambote na bino kuna ya Jonas toyoka yo. Ngape otikala nga place l'espace napesa ba famille na mbote hein. Mais oui. Oui, ya Jonas on peut savoir na otikala l'espace. Merci. Comment ya wera bonne question. Wow, bonne question vraiment. Nan ba poser wera question wana te. Yemba peut-être na ebete so ko répondre on ndenga na yebeli au épisode nous to yebe na kata famille. Je crois même moi si na ye ma maman Sylvie Place Azali na bana na ngai bango nyonso exaucé Gladys Damos bango nyonso baza na poto kuna na Chicago mbote na bino d'abord. Na opesa bino so mbote après. Omoni Como ya wera. Como ne d'abord ezali Noël Nyama Makanda. OK? Como ya wera. Wera wana euta wapi? Bana dimba bome bele ba yebi yango pena bavanda ki mingi na ndako baza koya na ndako na biso. Toaki na koko na biso ya mwasi mama oya boti ba papa na biso. Koko komo na ye azaki komo na ye Koko Luisa. OK. Tellement Koko koma ki mukolo polo Koko kufi na 95 ans. Era koma ki mukolo omoni ko prononcer comme ya mutu komi un peu na kilo dit déjà mutasa ko mukolo. Ouais. Ole abenga po Noël eza kombo ya mobali ya Koko na biso mobali. Et puis dès que yebo Noël pe abotama le 25 décembre. Ouais. Et yo coïncider ba pese kombo ya Noël mais na kombo pe ya nani ya Koko na biso ya mobali. Parce que Koko na biso mobali abotama pe le 25 décembre. OK. D'après histoire ya Koko moi si abete la biso. Mon ga mageba yeba ki bataona te mais aibi ke Koko na bino mobali abotama na Noël. Siko yepo abenga Héritier Bouyazela, nasi zana no ya Jonas abeta histoire comme ça na yamba après garder le côté. Yepo abenga Noël abenga ye Noël abenga ye wela. OK. Siko e communauté bana quartier siko communauté ko chola ye yo wela. Longa kuna wela Koko abenga yo wela. Ouais. Ole abenga Noël Koko déjà zo benga wela. Donc Noël. Omoni place comme ya wera. Ole abenga Noël en tant que mpaka mukolo ale ego changer abenga wela. Wela. Ba utuna wela ngonan. Kaso wela te njama wela. Bat bazu yango ba komisa ngo wela. OK. Osomona. Ba komisa ngo wera na ndenge ya musique ba komisa ngo wera pona musique ba yeko cha son. Wera son. Comment déjà musicien zo yemba na e tout ça mais comment ya wela e utande e pa ya Koko na biso ya mwasi. Wow. Personnel. Akufa Jonas. No olia benga Noëlla. Yazo benga wela. Yoka ba réalité bana wenge histoire comme lengi mais comme na suka nga wenge les rois de la forêt. Ouais. Mais ozomona histoire place euta te fanatique mongo boye non euta na source euta na source c'est pas Koko na biso ya mwasi mutu mongo ya te ngamo na pesa ye sobriquet wana ngamo na non en tout cas mais eza lokola Zaïr. Ouais. Nzadi. Topisa ngo komo Nzadi. Mondela komi Zaïr. Et pour tes Nzadi. Ouais. Zomon. Ya je no Mexico ezalaki sobriquet wera komisa ngo mbala moko prénom na tango tina ba passeport ne makambo tout donc asepelaki na sobriquet ngo. Non. Na passeport na eza wera te. Na passeport na wera zalaka te. Ya solo ya Jonas passeport na pena njama makanda. Moko Patiston.
Il y a Jonas, Ozana en ligne. Oza en ligne, Oza en direct et parti stone pour le bébé te s'il te plaît en ligne à la télévision. Il y a Jonas Azoyo. Il y a Jonas Azoyo qui parti stone. Il y a Jonas parti stone où est dans son Amérique, il y a chargé à événement, il y a festival, organisation, on a ébi ça qui donc voilà quoi. Félicitations mon frère na titre nayo na ebi que déjà tango ba peso titre on a mon déjà guitare pe bimi rapide. Oh merci d'enfer. Bonne d'enfer. Kimia liso nzambe ezotala biso sanga mabe ezate ezaka ka liso nzambe ezotala biso. Na yo pe nzamba lo batira denkande on batira kuna on continuer ko batira Seigneur vraiment. Merci. Merci. Oui, Baptiste. Ouais. Tika batu bon, ils ont puni batu, mais c'est important que ils ont attend et qu'on soit une année, ou 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais la vérité, il y a un malembe. Ouais. Où il y a lobby, ils ont un nzamba tuti na mutema aloba. OK. Yeah. À leur estime, tomber du ciel. Ouais, tomber du ciel, tomber du ciel. Akwea, tomber du ciel. Akwea du ciel. Tomber du ciel, toujours fort. Tomber du ciel, Akwea Dédicace, grosse dédicace. Alex Tima, big. You understand? Je comprends. Understand? À leur estime, tomber du ciel. Ouais, tomber du ciel. Akwea, tomber du ciel. Akwea du ciel. Tomber du ciel, toujours fort. Tomber du ciel, Akwea. Dédicace, grosse dédicace. Alex Tima, big. You understand? Je comprends. C'est un magasin en ligne où on a été à Babiloko, donc voilà. Où ils ont iPhone 12. Ils ont iPhone 12. Donc, nous avons qui moutou à la posa, il y a aussi un téléphone original. Bah, plan de Jézali. Donc, voilà, bah, plan de Jézali. Où ils ont posé un téléphone original à Zali. Où ils ont téléphone déjà, bah, aussi que l'angaï. Il y a un sombeli Ndingalov. Donc, à la tête, il y a iPhone 11. Yango ozomo yango 0 km na basache nango moni basache nango déjà yango wana eza wana eza déjà na basache donc Ndingalov jadon vula ibisa Ndingalov iPhone na ye yango donc kalaté na otango na DHL ezoya donc voilà quoi kalaté na otango na DHL ezoya na kini yaza na kini matinda ya balar na ye na sumbeli déjà iPhone na ye ndinga lingaki. Donc iPhone na ye déjà ndinga lingaki na montele pe na style yango na iCloud na sali iCloud na ye donc kalata ozo téléphone na ye donc DHL ozo kalata donc biso tout oza on your screen. Bana wenge oyo na obakisa pona dama donc ngana signaler bino que vendredi na 20h juste heure de Paris. Nous avons le président des fan club, le président de tous les temps, Golf Kizola, donc le président. Alors, le mingi, donc après ça fait rapport, il y a un séjour à Salina Kini pour Wenge. Nous avons orchestre au marché. Et puis, nous avons un groupe, il fallait marcher, donc un groupe Nyoso, un fan club Nyoso quoi. Les No Saraway, la nouvelle génération, les Nzoï, Weranson Australia, Wera America. Les fidèles de Weranson, Bosolo na politique, quoi, voilà. Bah, on est dans le marché, donc nous sommes là. Donc, rien toujours. Golf Kizola, le président de tous les fan clubs. Donc, vendredi, on a 20h, heure de Paris. Spécial avec le président
Golf Kizola, c'est tombé du ciel TV. Au bazar, la question posée, il y a tout posé Golf Kizola ensemble. Après, ça vise au compte rendu. Il y a vacances où il y a sali na bakinoana. Et puis, par rapport à Wengelo Satire, ma ba fan club, il faut de marcher nini, voilà quoi. Les dollars à neige quoi, voilà. Je n'ai marqué à l'Est-Intima Washington DC. What do you have with the taping? I'll be inside. I want to just talk for 30 seconds. Oh, okay. Yeah. Push the red button? Yo, it's okay, don't worry. I'm okay. I'm clean? Yeah. Can you see me? Yeah. Yeah. You may push the red button? Or the white? Don't push, oh, it's recording already. Oh, it's recording. Okay. Gotcha. Yeah, it's recording already. Banque Alex Sentima.